Tatouane. Monique buzaji na chance. Bantu baza kuluka mahangu na chinsansa baza kusala buyi. Tala binu buzaji na chance na binu buzilu hangu moko ya chitoko. Ah, papa. Zambe akanzo bate hein. Oh, pas yonga na moni. Et pas ya tata na maman wana. Mais non. Non. Naza esclave té après tout. Eh yo, ça fout en bon chaque mois. Bon. Bah comment on dit la ngate? De l'hôtel ngai. Ampui busumi luhangu. Naka mwanda ku ya muhe. Nakati. Mais zaji na chance wale zaji pona bantu nyonso tota. Papa, so na sali boyete na ko supporter te. Bano yo mona bano. Si oya buka nani? Dans le tongo tata wa. Eh yo wa. Ba ko nyoko mate. Ndeko bana wana sali. Non. Tala luhangu oyo Tatouane tangu sumba ki luhangu oyo. Simiru oyo ezalaki yako. Tala na makasi na yo ulakisi ko zaji mubaji. Uza kukende tatu. Uza kukende. Tatouane kusuka wana to. Continue kaka na miru wana continue. Te awe comme j'ai un niveau ya batol. Yoko suka. Te ngai na muni kaka tatu. Continue iko manda ku ya nzubo wa etage. Bulu jings. Pe yoko suka kaka. Pe na muni lukule na jikolo. Usala lukule chifuko fewe. Sarah? Aka. Il a un main. Tatouaji. Yango. Excusez-moi, Mali. Moi, je pas battu. Je vais vous dire. Tatouane. Maman. Bubusa na bisuto. Tatu pajero na mwambuyi. Bubusa na bisuto. Tele tusajili binu jikambu ya chito. Moi, to ko bo samna ta mukiete kone na zabo na uti na teli deja kuna na bashambre kuna estengo mingi yango na sega dia ta kutunda ko esirite to ya kokota ka bongo buku taka kezaji luhangu na binu buku taka Egosila papa, egosila maman. Ne fais pas egosila. Eyo tatu mbongo ya droit upesa kindambu mususu echika like mbena sengi to c'est like mukolo papa baje. Bon maman. Butikala na nsani. Bon, merci hein. Tout le monde là. Yo. Na ko sanda ko esili o ya ga de temps ata kuma to bando yamba yo bien pe. Na kuya. Ata ma ya pambo ko seng. Mais bubusa na bisuto, tatu pajero na mwambu bubusa na bisuto. Te. Yo. Merci. Bon, butikala na nsandi. Yo. Adi bon ba maduso ko me tikala ka boye. Ouais. Ba maduso na omona. Maduso na mateki ko ba mateki ko to. Vraiment, la commission de mouvement parle au c'est pélaté vraiment. Lisette, nous on a pas si penta. Ndako madinga na biso ate silité vraiment. Deux mois ko kana suna ndako papa na te. Ate c'était ça ta batola ta partie ndabu to kota kama malembe ko silista. Do kota. Mon cher Adi. Oui. Boni mon frère. Ça va? C'est le bon. Boni voilà mon gars yo. Mon frère. On a négé un modèle ya gomoni mbal Jean le père. Mon cher bon là ça ka yango. Yo na osa. Malembe. C'est très bien. Et comme presque na suka omoni. Et c'est papa là ba yebi que soto nginda. Oh mais mon frère, il y a ce problème. Na ngata na sinepse ko na somme lu pang. Ba yebi wazaji alors. Ba lingeta ko kalikambo wana ti. Webi que c'est mec Sarah. Na zoya na nzela na kuta na tata wana. Fumo na nenga dongoli ngai. Mais chance. Chauffeur alaska nginga memakinga. Ayi motea malama conseiller nga biko landa te. Zama kama mukiti. Papa na la kindoki. Tongo na misu ba na mwana na. Yena mwasi na yeba te ba misu minene on dirait ba misabi. Ba na kindoki ba papa na mwasi. Na ba kosuka mabe. Libu munene ya papa na si ya bato ali amena. Ba locataire so ba nga lo pango na ali abango. Non. Donc la coquille biso te nga za ko ba problème. Papa na kolenga alinga bo mangai mon frère. Mon cher, limbisa ika. Lekisa ngoka makambuzi eleka na ngoka na ko esila ka to kota na biso mapasi na. Toko pema toko zo report. Na kala kila porter plainte. Mon cher, te tika ika. Ati na kezo nsama ya nani ko pa batu kuna. Te tika na oza on besoin. Non ça musala. Baloba ke umela te. Donc ça. Osomi le pas mais nanu ekomi ayote. Faut côté. Mais mon cher, c'est combien na sina tongi. Si na zo kota kala mingi te. Kolore nini na bato okutakia. Obimisa bango to bozala bango sana. Enfin, na ba wa bima, bon.
apesa mo préavis déjà babima nazongisi mo ndiwa mbongo na bango mais boza motema mabe te ndenge bango bakosala yo kuna non naza motema mabe te bon frère di en tout cas nalekaki nasepeli mingi ndenge ndako komi ça va nasusi ata na nzela ça va mon cher c'est toujours ça mon eza la vie eza la vie bongo sani kabo kambu te mon cher tokende nasusu na nzala na matiti oyo ça va Mwambu nde muto mushindu kai makambo ya buku ya luhangu ya tatuana bajero naza kuyebisa yo makambo yango mbala na mbala buku ya lupango nakendaki na ntongo na zone balobi na ngai zonga na 14h soki commissaire de zone aye asigne ale uzwi uke kupesa mukulu lupango wana iyo ifo kusala makasi mwambu iwanyi bwa tatuana zwa buku ya luhangu uza kubangila naza kubanga to kubanga te naza kubanga to mwambu tuzaji bongo sikoyo mikolo oyo oza kuzwa jisusu bakopa to bakopa ya litala tala bakopa nanga sababu nazwi kopa mususu ya luhangu misatu mahangu misatu aka na veni sando 73 mukulu lupango wana aza mutu ambongo ebele kabe muswasi lupango wana ezali na hotel Claire alobi na ngai naza kuteka lupango oyo mais a déplacé moi muka te mbushimai na retour na ye tukuzana bien mais alobi sima na bino nuzu ambongo nusilisa makambo wana lele na kuyena zimbongo na pesi oyo ya bino savaji kambweza jito parce que ngai pe na yebi bantu moko na lemba bichuma vu na mubaji na ye prof bayebisaki ngai baza kuluka luhangu ya kusumba comme ça tukulakisa bango kaka luhangu wana comme ça basumba luhangu wana mutombuji mumanya bantu bamulemba mba escrow toki escrow to au muntu wa pam ba escrow toki escrow to même si njumanya muntu au bien asaji escrow to tukutajila bango kaka mushindu wana sina ji tatu kuna cherisre ya chitoko ya wenge mujinga cherisre ya wenge mujinga Mwambui mela sokole ukithisha mutima naza kumela mbongo wana tozwake antuka tikana tomela na bombili yopendambo apana vuyashe na kende na kananga na kutikilo ndambo ya mbongo yo misala nyonso utikala kusikisa ngo bien Mwambui ngondolu batu bamuje mushindo ka aima na sinikulesha mashasi Mwambui, mare double. Ngondolu. Kimo tobe za ngondolu. Ngondolu. Tomo na baba konja ngana. Ui. Majaman suma. Mwambui, endil am. Ngondolu. Ngondolu tikimale. Ngondolu. Sanga ja palangi balanga agote Mwambui agote ekibisanga tode mto wetu ngondolu Mwambui nalembi sabera wa mala masani supanato disanga dipita disanga ja mena ja makutasi memo muveta nguzile muve naza kutundisa kubanga to Mwambui to balwa tumunwavi itonda ngondolu ngondolo somba
Mwambo Yohani Somba. Aka. Disanga dia falang mutombo. Eh. Bon. Binje utwenza bishi. Bwabwali kwa lupanga ndo kwambila. Luko abulu dikuti sense. Bon, ça va. Comme ça, ngai na jingina zonga na agence. Ah, na jingina zonga na agence. Comme ça, lubi na tongo. Ulwa ku agence, yaka na agence. Uzaku yo. Agence nafuta kantige. Kaka na lema nafuta tige. Ah. Usala kaka makol. Eyo. Boenza tu. Bwamala njuma bushilanga. Nazaku mela. Ah, uze weba vele mema mshala mwani mtu. Partage équitable et équilibré. Ah. Toi c'est que Je dis ça comme ça tout bien. Mission wana tu la tete. Mbongo wana na kuku la te ya ngote. Mission wana na zana ngo misonga. Tata wana soko aye na kuyibise kaka jikambwa lupango. Buku ayibangi la te. Na kupese buku na ya lupango. Yana ngatika lupango kutuleki na nganga chimisa lobaki na ngate. Pese batwana buku ya lupango bongo comme ça. Tukende na kana. Aina zaji muntu ya banfer tu ya. Mwambu inde kombo na onde olobiti. Moni problème ezate moni ponde kishaso muibe koma mingi na basi na mibali. Moni limbisa ngamo mukena ndenge na tuna kiyo na porte wande na compliquer kiyo poma kambo ngope na yebi yangote. Ye banda makamna ye ya osomba lopango wana. Ngai atikala ko yebisa ngali kamo ya mbongo te na yebika une photo kenda ka chantier ndebe place na kutana kana moningano ya mobali. Donc veut dire yende mutu na yebi moni yo na yeba kiyo te avant ko yeko limbisa ngamo mukie. Toute photo zelaika yemoko etikala mukie pa yana ya ko umena ete. Yango nanga yake ka hapo na kusenga mbao na biso ya 10% itikala kiepa na bango ngai nde mutu natekela ki bango lupango zili ya biso ilipango yana ngai yake ndaka poto alibiteka lupango lokula mama ya Zaji Maladi yango nanga na lobaki tikana le kana ngo lupango ngo azawa azana na poto po ilibone bande na okaki lobaki nanga soki ya mbujima isoki nde nini yango wana na tuni pona zo précision po bonga pese boteka lupango moko lupango yemo za présent kubanga te yambujima ina bo yake munenga nanga wana nda alingaki atoteke o yambujima kasinga na bu yake na lobi na zaje na gishasa na teke lupango yeza na bandali bongo boka mata na sumbe biye nakende kana ngapona kusadisa mama na biso na Maladi ya dinge kaka toke ndo teke o yeza na kana ngana bu yake penza po ngai na komaka na ngai prêtre vraiment kona yebisa adi po makambo fumele kana lopango na yete so moninga no wana a expliquer yo po moyen te ya ona bisa kuto adi so kata na chikapa na kende ko fanda pesa bandeko na ngai na kende kaka po papa na ngai azana foni na ye grâce à Dieu azana matonge na kalamu na 20 stade e koma ka bamboka nyoso wana na yebisa kai so ki moyen za na benga bandeko na na foni grâce à Dieu to sola na bango bafutindela nga bien ke nanga tika pana ke fana bana pona lembaki en tout cas lokwa tozoki pe lopango wana na mona vraiment nzamba yokaki losambo na nga mama bozaka na kokitisa motema ozela ya bosila na makambo bambongo na bino problème eza nango te kitisa mutima mama kitisa mutima makambo nyonso eza na maboko na ngai kutu na kendai na hotel de ville pona mikanda lopango na bino balobi na ngai mikande kubima lobi tobi bokuzwa mikanda na bino na koyasema midi tokusulula bien na papa problème ezate vraiment na ana esengo mingi ndako ngo pesila mama tad bon malamu tad na yaki kama akala papa bon ça va toi ça va sango bon na banda kuzile yo kaka adi mnamjua yeye ndio watu wapatweni ni expliquer anasema sana kwa juu ya makuta ya nani franga yake ilibaki sina tena franga yake nasho patie franga bia sina tena franga yake bia kweli mungu wangu mamu bon na yakapo na makambo na biso anetikala ke pana bino me mamu nga kase wepo butila na mikandati jikambo ya mikanda kubanga note papa mikanda na sina lubaki lobi mukolo ya misatu na kokoma na hotel de ville na kuyile bino mikanda na bino simamiji po na tikaki wana gouverneur asinye mikanda wana lobi eza vendredi na busanyi ko mama na busanyi vendredi basinye mikanda wana na yele bino nubanga na bino tena lobaki lupango ya yana ngai mais tozobanga te bon moni dikamu ndenge zala wana il faut lokola sina pesa déjà mbongo abandi pe misala na chantier lupango pe bon et
c'est commis déjà comme papa tol quoi il faut ça mikanda na position mikanda nyonso sadisa misala na yo zala na mutima mwana na mubadi boite maman ko ça je veux bien misala yo salema lango hein misala yo salema na ebite so de muto ebisaki yo hein misala yo salema parce qu'il y a un chantier moi déjà misala yo salema ayibisinga makambo nyonso ayibisinga makambo nyonso donc soki yo elinga mikanda problème c'est ça te mikanda nakoya nango manaya kaka mpona 10% na ngai otikalaki wana mpona kotala makambo ya bana na ndako kelasi 10% naboyi na ngai te mais tel que ngai aza susi na ngai nazoza mikanda yaya wani tekesha moi tutwadila nani mikanda makuteva na opeta kaka njinjile bwalibwani tani munjingende ni manyano sara mwakunyanya bebe mwana kungambile ni jina jiji kumikanda ya lupangu sara na adi bana bonso mbaba kufunda malu wonso badi gouverneur lujo sinye musangu njili vete mikanda ye koko ne bwana tukole kuti mwaba uto ki bwana uto wo tutwadila mikanda nukumbelwe kuteti na tukufesha makutano mwabeu muna munjingende ni suki manyano ndi suku isha suki uto hivi suki shira peni mwa venir lukano mu salon dingari muka savubu muni mwa bolingo bar kakwena bwaluto ya hewani tutwadila numikanda na upeta nani 10% yeva na ndio manya bayani bimpaka tu ni maboko makola to kanu chinyi mali wonso aja kanu bien mam papa boza ya za pe muluba mwasi na ngai ayebisi ngai papa yango za solo na monoko amboka mais yo pe mamoza ne yo pe za semek na ngaka même aussi imo talaka na bungsa pe ka mikanda na tema mo njile to ajile mikanda semeki wani mikandi kuya semeki kubanga te mikanda na bino bese babongisi bache na envelope bazelika ka bache na meso pona gouverneur soko aya signé ale bale moko na bimina nga na kasi yo oyebi si mikanda pesi yo mbongo to saka bona ko faciliter ma mbongo na pesa ke belé na noana tala na tiki muninga nanga de mutoko na agence tuzana lipa musuto teka kili susu lobi oyo eza na sando wa 73 na sina yebisaki ye makambo nyonso tu makambo nyonso tu yekubonge nango bien yekuleka bien te mamu nga aza sur na yo mbongo wana kutu na zwiri ya sando 73 na sina zwiri na mbongo nabengi ndeko na ye oyo babengaka papa aleki nalobi na papa aleki yaka signe bamikanda nyonso tu asigne na agence na biso makambo na biso elekaka bien agence oyo nutumwempa walundi ni tutwali mukwa kudeni lunga njuke banzuku bamukajenda nani Henriette comme ça ya lobi to sola isusu bien maman oya comme ça to solo bien monga za problème te problème eza te soki oye mbala moko bopesinga mukanda naza na ndako na kimbanzeke eza polele soko aza na mposa ye tokei ça va problème eza te maman nga nakomi kozonga usindikize kwa tuyaka kushindikisha papa usale bimpa ya bimpa mama maman ba commissionnaire ba ni mbongo to ba commissionnaire oh national document kwa ça mbongo 10%. Falon opesa ko kombote opesa ko kombote oyaki papa merci mingi lokola oye atako mama kelo sambo kambote opesa ka rapport isolo to solo lelo papa soki ngai na bengisaki yo na madame ezali po ete nayebisa yo boye to bosana mayema so maleka tozali bana na yo oyambaki biso na lupango malgré ke banungunungu ya mike ezalaki makambo ya bana enfin ngai nasambelaka na ngai yango nasengi ke tobosana yango tolimbisana et des deux na ngai na informé aussi que lupango nasombaki ça va déjà lupango nasomba oyo te nasombaki lupango na ngai ekomi na niveau déjà ya batole nazobetisa kala mingi te bon si tout va bien à la fin du mois na kendo kota voilà si tout va bien maman papa si tout va bien si tout va bien si tout va bien soki totaleli na si tout va bien naza na esengo te ata moke te papa naza na esengo te
Il a obéi ngawa pour la publicité du pan usumbi. Ngana fudira. Enfin papa, eza publicité te. Voilà. Na personne d'information. Maman na bana za ke sambu. Bisu papa, il a uza usumbi sa bisu sima lu sambu. Lu sambu Bible yo, so ya mote. Mbenga na kota kasho. Benga pini, benga tungisa kabino so Bible te. So ngana yibanzambi te. Apui buzambana batu mabiba teti surtout ndikuna oya mbali wana leki na yo oya magicien. Magicien. Ah magicien te, ah chimiste. Ah magicien te. Itaringate. Azara civisme. Itaringate. Magicien wana ayukota na lupango na trouble désordre de zone akanga na kingo. Papa yango makambo uto lubawa te eza yango makambo kobosana ya makambo akala ese eleka nango kubusana likambo za kubusana te kudimbisa likambo za kudimbisa te pare mwana oyo burubi ngamdana buka kiyete mama ngamdana buka kiyo nga te papa azali koko na yo aza koko na yo koko na nga makambo se sima ko bauti ko longola tala oto ngole sima kala mingi siko pratre wana badungu ngamdana na tin badungu na te papa mama yo ngana sina swana sayo naswana sayo bon mabe buzwa uzonga yini eza yo te surtout mwasi na yo lera za kupesa bamibali ya quartier mboti yao ngana sina lubano ke na mwana mwasi na yo na kwe baza kupesa na bizu na bizu na mbali papa toyeli bamakambo wana te apesaki mobali bizu oui mama napekisa oyo mukolo wana te mwana mbali wana buza kutelema na kwe uza kupesa bizu iza mabe pona unene nanga na quartier leki nanga papier oyo kotala nga na koopesa ye bizu te papier mukolo kana kuzwa ndiku na yo mobali wana mubie mupaya moko na kati ya lupango ba surtout na kaka ama gauche ou bien ama droite na kangi ye na kingu pour la sekana zo kumkulu pango na kangi na kingu na matir kolo na kiti papa ezali kambo kanda te pour kata pour na bumi ezali kambo kanda toye kobongisa makambo papa tala si ye oboke mama sopelaki mai azokende classe na uniforme est-ce que je me trompe non papa est-ce que tu me trompes makambo nyonso wana adi toyende koloba lelo mpona kolimbisa na mabe nyonso wana soki biso tosalaka bino mabe bolimbisa biso biso mpe tolimbisi bino mpo kala te tozolongwa na biso awa tozali so bato akobumelawa te kolongwa lokola ngai naza na kobanga kolongwa na bino ngai mais nazobeta porte tozolanda te ndenge nayoki te tozosola na papa seme dadi motu engali boye kasi salon oyo olakisaki nga wana te haute coiffure de matonge papa bazopesa moto nana camarade na ngai camarade aza camarade na ngai yo oza camarade na ngai cher adi ti lelo ozaka na baproblème songi za koya kotiawo nga nayibi yo te na caractère nayibi yango te papa mais ça fait dit dadi fanda papa mela kopo na okitisa motema papa eza makambo akala ese eleka eza mpona kopo te kopo eza ya réconciliation kor eza mpona réconciliation na boyi te kasi mabe ezali wapi papa mabe ezali nini baoyo nyonso bakomaka wa te so bosomi lupango bozolana kuna na lupango oyi ngai papa dernièrement naye kotala mi na ngai mwasi na menase ngai naya lisusu nayo lisusu na makambo oyo akana yo mukolo wana nakana yo mwana aza kopesa rapport nayokaki te makambo ya bavoka na nzete mamanga na nzete bari naza kokanga na quartier bapesa yo mukolo wana omonanga te omonanga adi mais ezali clair que somi lupango apesa préavis mon frère nayo tokoyebisa ye sikoyo nasombi lopango elingi kosila nazokende ibangisi pinga te ibangisi nga te rien à voir c'est fait un quelqu'un de chef de parcelle parce que c'est pour vanité qui vanité pour valoir pour chier ça papa eza kuti kambo esengo il faut sepela comme ça papa balaka te mususu pesa papa dadi kita fa bomene nga nzoko mon frère yo fa papa bima na papa papa na bima na papa mon frère kende bima na papa bima na papa bima bitumba te papa bima papa yo yebi soki aza nani est ce que oyebi famille na ye lokola siakar avion papa corcopette d'accord papa ekomi boye vraiment o baba oyo endeka kaka mombafu mi eshaka akwambi ce n'est pas possible adi ozomona makambo yango
tela no mutu do fo mo ga baba nyama penza likambo tonge toke na malembe tela sala ka mbango toke na biso atanda kwa na siliti adito kota kaka oza makambo asoni penze asipotese ko soki ezalaki ata papa na yo nde moto aye na ngonga oyo alinga asaka makambo aboye ça va nayoki te ngai nazoyebisa yo ozozongo kala léger mpo yo fondaka na ndako tomona makambo elekaka te tela nanu mwana oyo azosepela susu abuka na susu yembala mibale papa ona mama oyo bakozakaki ndoki te bakoya kobomelanga bana kende pa mama kende olia liseti boya olia ah là. Locataire, passe, hein? C'est trop, là. Mais non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est que non. Non, Bino. Pourquoi c'est comme ça? Bon, botika. Allez, photo Simbayo. Bon, on a coûté tout. On a champion Montana, allez, bon, ma Bino. Allez, soyez peut-être ta bon, il me ligne sang. Hein? Tala. Bon, botika. Tala. Bon, tu na sali sabat. Mbongo, batonga bana. Montana, oh, zotangana. Ya yebinga très bien. Nazandu, na ntimi no teke nazandu na sali sabat. Combien de personnes? Bato yo c'est la train de banane. Nazandu liste na bango. Tika suma kana nazandu liste na bango. Na sali sabat pona bino timi. Batu ni salsa. Soko kana pave 5. Otuni, bino mako telema. Ha sali sabat nani? Bango isa bino. Hein? Banani, tala na bango. Bata 600, boko mona bango. Otuni grosse crête, le grand baobab. Ha sala mana kisi na ngai. OK? Ah, otuni zu zanti États-Unis. Na kisi na ngai. Ça va? Tala, kosi magate. Hein? Moyibie. Ngama yibi. On look combien de fois? Hein? Combien de mois tu look le monde en sauté? Maintenant pesa yo liste batonga na salisi Gaïtan, Masiala na salisa yi. Baza bango tanga yango. Roger Boluku, bango yi. Hein? Jise Montana, na salisi. Zola, Desmond Tutu, na salisi. Malukombo, na salisi. Yoka lukuta yo. O salisa ki shiro ndombele. Abika ki tikuta kuma na constipation. Likolo na yo. Bon, bozela ngao. Non. Tosali. Bozela ngao. Foki kozela yo te. Ukona kuna kana kokuta na muta nyongo tena kutena na numo sesena ndali kona yo le suna zela. Mbongo lelo kaka. Naza kolo laboratoire, bozela na kende na fungula laboratoire. Ça va? Toyoka na malembe. Donc na laboratoire na yo. Bozela nga to beto kende ka bokotika na libanda. OK. Bokotika na bolo. Ça va. Comment? Menace. Ya nini menace? Ya nini? Grand chimiste du monde entier. Nakoloba ndenge nini? Hein? Tina balabala ekomi nini? Bapapier ba diplôme na zwa bino muntu bino muntu. Bino muntu bozulanga. Boza bino muntu bino. Solution, hein? Eyo. Grand chimiste du monde entier. Grand chimiste du monde entier. Leo na usali na chimie na pavio 5 na Sarajevo. Allez, bapesa bango témoignage que grand chimiste. So bokota, bozotela nani? Bino. Bozotela maona pona na benga bino. Ça va? Dimisa mbongo na biso. Allez, asseyez-vous.
Assois-vous. Assois. Bino vama, boninga nini bino, bino. Tulingi mbongo na msu, tulinga nina. Talakanga. Na keno wa. Ni kofi moko kozana mbebo. Lobi bako tuna yo, okomela kafe. Namela kafe. E ozongela nde omoko ngate. Ah. To saba be jugement ate to elinde mbongo na to pete so mbongo to keni. Bon, c'est la solution mususu. Grand chimiste. Okomo kima msu na nzela de mo yibi, yo mo yibi Nga mo yibi? Wa mo yibi ko. Pekisa mutu boyena yena kuboma yepam. Okoko boma yete ninga zawana. Yo, sokufa. Tala. Hein? Tika ko bare kuna. Sokufa. Tala nenga yo pesi nga. Nakufa fayo yo. Tala nga yawa. Attention, hein. Ozo simba grand chimiste makila mabe. Ça va? Makila mabe. Wobi kana comme le problème dans cette nangai. Hein? Et pas papa nsima na koma na kende aller-retour na kende à l'hôpital pour na yo. Ça ne va pas. Hein? Si vous bandez ko kima biso kala. Le soto mona yo na balabala te. Mbele bomoninga? Toni to mona wa. Oy bangote. Oy. Ba oy. Voilà. Ba yelelo. Oy. Moni. Si ba wumelite bana ba ya. Oyebi mai ni ba yili mai kwangu. Na kosongolunda. Tala. Lokolo la kaka biso. Oyo. Aza mutu lokola yote. Te, yebisanga. Oyo, aza mutu lokola yote. Pourquoi to lobate? Na mona ko ndiro za na mubali te. Banda kala to fona kilo mwa malonge ezati o teleka boy. Asala nini? Asala nini? Nga kutu deux fois tenga une fois avec action. S'il vous plaît. Deux fois tenga yi. Problème ezali awa. Zongisa nembo na biso parce que lelo ngai na comme na constipation. Au deuxième mois tozokende. C'est trop. Likola produit na yo. Bon, pour mbongo na laki bino. Hein? Mbomela moke na konta mbongo parce que nazo meka mais dozo yeba position na ma. Oyebi mutu so akufela oni epola liboso. Nini? Munokoti. Ka bino moko masanga mindondo ezangamu. Ka bino moko bolandi biso so suka. To wa pola bino. Na la nite nazo tala. Hein? Pardon le kelinga. Pesa ngambona na kezo tena ko panza likablo na ona kena ngai. Meka. Ngati oyebi ngai. Oya pembe osali boy. Nini c'est quoi? Oy. Nano na sisi solution te. Tika. Oy ni. Yoza teti hein. Oy. Tala. Kiteti na ngai hein. Ememanga musika. Soko yebi yango te. Kiteti na ngai hein. Ememanga musika. Tala blague te. Awa nde to yeli nde mbongo na biso. Pesa nde mbongo. Biso tokende. Problème musu ezati. Na laki bino, hein? Na laki bino. On a capé kala. Mais non, c'est trop. C'est ça tout là. On s'enregistre. Boya, c'est à 3 mois. Na laki bino. Et ça va somme moko pamba. Lelo oyo. Na kosala que la bimi batu lokola ba sala isala pamba. Eh bien, bako résoudre ngo, bako résoudre ba station. Yango luka makamu ko ebi ko za intervention. Omoni bakamazo luka. Mais intervention na yo wana. Eza ya muke. Soko zo bangote. Ya muke. Bomelate. Ya muke. Bomelate. So yo komelate biso to yende mbongo. Et puis Nalaki bino. Non, makama kolaka malabuni. À plusieurs reprises, kolaka. Tisuka wapi. Mais non. Bokamusinga. Mais non. Bokamusinga yi. Oh. Fobozalaka. Bolinga te chaque fois bozo bimisa ba ordre ezanga tina. Non. Pourquoi zo bimisa ba ordre? Pourquoi? Mayungu yo za mobilité. Tala. Oui bien. Ezoumela. C'est ça tout là. Talanga nan. Barenga te talanga nan. Simbi grand chimiste. Talanga nan. Makila mabe. Chimiste yo. Sokoi na yo na ibisaka très bien. Zonge la classe. Po oye kola lisusu malam. Ozaki pressé trop. Balaki sur moi formule muke yo lobi non asina koki. Or que okoka kiti. Oyo bino ndo sali lenga. Oyo meka. Yo kana sila nanu. Oyo pe oyo eza produit na yo te. Yo je vois là. Oza produit na yote na mona na yo na longo oyo zotanga na longo oyo zotanga na bombi zangai oza zongisa vivyo na ndenge zalaki pona yipsoke za produit na yote oza tricher yo ma zongisa ngo ndenge zalaki we bakie eza ya yote ay mafu kele funda na pharmacie ba melisanga antibiotique na bimama kwanza ça va bon
oyo lokola eza produit na yo te nga nazokende nango fona lakisa bakolo nango okomi tricher ça ne va pas kasi masanga mindondo yango oyo ça ne va pas mais yango kasi yango otrishango lisusu nazoya nayebisi yo nakei okende wapi tozokende libela opesa biso nde leloko mbongo nde mbongo ekobima nde ekobima oyoki ekobima nde ekobima wana soki okosa na libongo momona verité de moto liboma oyo biloko ezali awa oyo azosala oyo botika na okende malebe non okende te bokotika te tokei mama pasi boni bino kuna nga mpe nazali awa naopesa misala ata bien malamu abimaki ambini yanga na kati yango yeyo motango yeyo papa te mobali ale yo mokitawa papa kita nanu mama yo nani nalobi kita nanu kitawa kumi kukumisa biso likulu ya lecorbolere na tutalaka yo boyi ali kita monsieur l'agent likambo nini naza koyebisa yo kita naza kozela yo kitani yo koyebisa ngai kita yo nani nakumatela yo kuna yo ye muyibi esco ngai muyibi kita ngai kolo lopango oscillation de biloko yo ndio oscillation okolakisaka lelo esanga na siliso papa nazokita maleme likambo nini na ngai zate oyoki ali kitela se mama oyo kompani kitunga amonani ya solo omoni yo moko na miso miso makasi oza koloma ne kita mais zako naza moyibi te mais kita ota lupango na ngai lupango na yo nakisa biso moko lupango oyo osombeli lupango oyo lopango yo yebi mbula boni nga nasoba mbula nini yo nga nasoba kilo mama kobanga bote naza na mwasi lokola yo naza na mwasi lokola nakisa biso moko na lupango toza na elomba mwasi okona lobango mingi na bureau ya akuluba yango kuna oyebi ye soki eza nani oyebi soki omoni balakisi yo buku na mangwele lobi buku na lupango yo tunaka awa yakobanga osoba bakina yo kombo na ngai ezala te oyoki ale tokeza kokenda oyebi tobanda na oyo ya liboso botangaki oyo ezali a oyo mpe a oyo mpe oyo mpe tanga sikoyo moko oyebi deja oyo mpe ezaka a mais bon oyo eza u oyo mpe oyo mpe oyebi deja mais yo zonga ba 2 sur 5 ba 2 demi bapoint moke bopone e bon oyo bakomi nini yo moto okomi yango eza nini oyo eza a te oyo otangaki oyo na oyo otangaki kuna soske eza ndenge moko falon yango mesi na bino nani nkombo nina monsieur pepito nkombo lokola baya mikebo oyo eza mayele te falon mosala na yo na classe kaka kobunda koswana kotia bana bato manzaka oza monene boso balobi no oza monene yango wana nde fo obunda azosekisa ngai ye bonga naza ndeni soki bafingi oza monene eza kofinga te balobi nde ndenge ozali so balobi no bongo obi mama biso mpo aza monene nalanda mama biso oyoki soki oza monene eza mpo liaka bien mais likambo ya kofinga baninga na classe kobunda alingi yango te oyoki eza mbala suka olandi nga nani kuna nazoya
zelanga na kietala moto obeta na porte kuna continue kotanga awa ba a oyo soki basangisi na mpe ekomi pa ozoyeba ngo te. Mama Mbotel, nzambi yo mwasi na adi? Ngai likambu. Ta. Mobali na yo tukangi ye. Tutiki obe na kasho na biso ya gendarmerie ya Remba kuna. Papa pardon bandela bokangi ye. Ozali kulanda ngai buza kulanda te. Naza kuluba boy. Mobali na yo adi. Tutiki obe kuna na kasho kuna ya biso ya Lemba na gendarmerie. Bi musumba ki lupango kuna te. Musala mukanda moko ata mukete. Bobo kangeli ye nini asali nini? Zariboy mobali na yo tutie kuna. Lupango wana eza ya binu te. Te kwa iza ya binu te. Muya na mikanda na binu nyusu ya lupango. Aza wapi ye adi yango bokangi ye? Mama uza kulanda ngai uza kulanda te. Na lubi aza na kasu kuma na Remba na biru na bisu. Zilanga kasi na zoyi. Bukusumba lupango kaka ndengo na moni carte na mambo ere ulubilu buku na lupango. Oh civili kaka boy. Ulanda ngai. Fajoba kusumba lupango kaka ndengo. na kutambula makolongulu nzambe ngai mwana yale yo ayaya nangu mapapa mbasali yango ndenge nini ko mame ukutambula kaka bwi pacha nalobi ukupena lupangu te itadi ngai yo mutolokaki jipapekatana ko yo mama yozana kindo ngai mama te ngai nabuta yo te nakwibisa yo kananga bazadi nabuta yo te tikela ngai nde lupangu magicien na bino nakata lupangu na ngai nabui magicien nabui lupangu na biso moko bakangi mpe mobali na yo bakangi na commune bakangi bino kukuzuwa tout le côté batukai kulipangu letu lutushike lupangu bali kwali lupangu litubuna baba lungwa kuna fufu ubala zala nsalate kana fufu mozui tosali tout ulunga bokende tikala bisu yangu ya bisu mwana mubongo nalokateri bakamubajila yoke lopesa loso bakamubinoga bulale balokateri kabwa keli mubongo akubenane podi babekatelingane nelanda ye bakubina mama problème na yo ezali nini mama ndenge omoni ngai mama komandate na problème nange eza boye nasomba lupango loba vérité mama je ne t'ai pas donné la parole tais-toi kaka boye mama nzela okangemi nana pesi yo parole awa ce n'est pas comme ça po ezali bureau à l'état excusez-moi maman excusez-moi je ne t'ai pas donné la parole tais-toi dit nasaka nono te nini nga mwasi naona na kokosaka napena mwasi lokola yo mama je suis pas non oyo azali moyibi oyo naza moyibi te mama non je te dis de te taire une fois pour toutes c'est tout merci maman qu'est-ce que nasomba lupango na nga ba mama nake kokuta nakoka nakendaka bavoyage na oyo lupango na ngai banda kofinga ngai asali skandale moko afinga ngai makambo ebele afinga ondeka ayeba ngai oyo lupango oyo batekela ye na ndeko na ngai ngai na kisasi oyo naza na ndeko te bandeko na ngai bazali na kisasi awa te yalakisa ngai lelo yango nalobi tokóma kaka olakisa ngai moto atekela yo ndako oyo ozobenga ndeko na ngai kolasango sobi te mama kanga monoko yo mama nabosani kotuna komona yo nani komona yo mama shako mama shako olazalaki shako mpona shako na dodoma 19 nazo na bakumbu oza mpe na mwasi lokola yo mais qu'est-ce qui se passe mama kolanda ye te qui se sont mauvais ce mouche qu'est-ce que c'est merci mama sikoyo napesi yo parole loba sikoyo problème na yo nini mama naloba etula ya mwasi oyo nayebi ete wana eza injure
public. Excusez-moi, maman. Ce n'est pas ça le problème. Tout le problème, ezali nini, yebisa biso tranquillement. Comme ça, tu aurais ma solution nini, l'État en cause au point. Je retire ma parole. Sauf que bandi bilo kaboyo ko vana na kacho libela. Je Et retire puis ma ma parole. tindi yo kuna la prison à Makala. Merci, maman. Na retiré. Na pesi yo parole, ezali ko finga maman mokolo boyo finga e. Na miso na nga mokonzi. Tu te rends compte? Si quoi na pesi yo parole. Merci, maman. Monsieur. Moi Na somi lupango. Maman oyo. Moi si oyo te. Maman oyo. Enfin, pour na yo na obenge maman oyo. Pour na zapena moi si lokola ye. Alors. Na somi lupango na ngai. Na ken agence na somi lupango. Mukulu lupango asala na agence wana. Apesi ngai ba document ya lupango wana. Na bimisi mbongo na pesi devant ma temu bazalaki. Na osala ndako. Vanda na se papa. Derrière lobby avandi yo siko zo telema ozo gangela nanya. Na gangeli te mama limbi sanga. Bon le bango tranquillement. Merci. Ko ganga te. Na gangi te. Alors na ngai na mwasi na ngai to kongo sala musala kate lupango wana. Na moni mamo ya ye. Na messager de l'ordre ye. Na ngebe tsa batol. Na lupango na ngai na sombi. Mama kocholanga te mama. Na lobby na yo kolanda yete. Kocholanga te. Na kobenga chef de poste alors makambo to kata mondenga. Limbi sanga mama. Alors na sa osala musala na moni mamo ya ye. Na agent de l'ordre. Oh! Oza na carte mangwele lupango somba keza ya yote. Medi. Mama ata yo moko. Na bimisi mbongo ebele na agence. Na pesi mbongo devant leki na ya chimiste azalaki. Est-ce que vous allez na papier, acte de vente ou bien ma pesa ki obuko à lopango ou bien je ne sais quoi. Yebisanga siko na miso l'état pour naeba ndenge. Maman. Ba pesi ngai acte de vente. Vous allez na wana. So na okti na ta mutu na ndako na nga epa mwasi na nga Sarah. Comment na yo zali nani? Kombo na yo. Comment na ngai Adi. Adi. Adi Muzuri. Muzuri. Lopango somai na barabara nini? Eza na ngaba na veni mona. Na veni moko na ngaba, oyebi adresse te. Zela nini Mongata. Etika. Mongata. Mongata. Ozali ata na document moko te ya lopango. Eza na acte de vente. Lopango somaki epa nani? Maman. Bonne toute na ba question. Osomaki wapi lopango soko ke kusoma lopango. Okosoma ngo na maboko ya mutu ou bien kosoma ngo na chambre bien wapi? Yebisanga place osoma lopango. Talanga mama. Mama ezali place ya bitumba te, ezali place ya kokata makambo. Na obunda na ete na lobi na yo boye. Oh, na obunda na ete. Mwasi na leke na munene, obunda. Fana sedi. Merci mama. Na lobi lopango osombaki yango na balabala nini, opesi nga réponse exacte. Bon sikoyo na tuni yo, opesanga mikanda ya lopango, opesi nga yango te. Bon, yebisanga lopango osombaki yango na maboko ya banani, un point trait. Voilà. Yango na soya. Ozoya te, yebisanga osomaki na maboko ya nani? Yango na loba sikoyo. Na ken agent, camarade na ngai dadi ay kozwanga, aminga na agence moko ke ba oteka lopango. Na moi passe. Do foutela. Et pas ya papa moko sans souci. Tout ça est na maman bi peine. Parce que on na ngai. Eza longue histoire hein. Na lobi na yo agence tango ezali wapi? Ezaka et pas monnaie moi la singa na ka na lemba. Alors, ezali ba commissionnaire ou bien osombeki na maboko ya batu penza oyo monike bakoki ko tangela makombo ya batango na lombango. Maman. Lombango osombaki na agence ni. Qui cherche? Qui cherche? Qui cherche? Kombo ya batongo batekelaki lopango. Bazali banani? Enfin, na éviter na moi kaka tatu mo wazo benge tuki tatu Pajero. Asiko bakina yana na moi c'était. Oh, mais la silisi na ote maman. Bon bana nuko? Ah oh, mais ça sisa na marubane ya zuluba. Ozoma na maman maman exagérer. Va na rester. Merci maman. Tatu Pajero na nani? Na grande sœur na ye. Une grande sœur na ye. Ada commissionnaire maman. Maman ngai moko na zama na liboso na famille. Maman. Ba commissionnaire ango na il faut na mona bango sikoyo po bango ne ba okata makambo. Chef de poste. Présent. Chef de poste, Loubangadi. Vous commandez. Il est où
une agence qui cherche na ngaba balabala nini lobby. Et puis de toi katama mais c'est la katama. Au salier malade. Non, ma belle militaire n'est pas mukunzi na ngai. Ils avaient pas na yote. On est yozoba. Muku mandana za kuyuka yo. Na lobby quelle est l'adresse wana na ngaba? Avenue Mongata. Ngata. okende kozwela ngai bacommissionnaire wana pagero soki na mamo moko manda ye mozala kombo mosusu te pagero eza kende wana manda yango wana kende kotunanga baquestion ebele wana te moto oyo tya ekunda na kati ya boloko mama yo ozelanga na corps de garde po namoni kokata makambo wana soki bacommissionnaire baye mpo na sikoyo namoni eloko nini nakoki koloba te. Merci, mais c'est la on a quand même. Comment on a eu ça en tête? C'est pour ta fesse à même ça, mon soukouma, vous avez bien on a ça. Yo. Allez, on a eu ça en tête. Allez, calme-toi, la vie bon. Allez, on lui va monter là. Excusez papa. Pardon, papa. Koto gendarmerie moko quelque part à rater. Gendarme? Gendarmerie. Gendarmerie? Et c'est caché et ça n'a pas tanga abat. Et ça n'est. Ozana ne yo. C'est nazaka ka simple mutu. Ah bon simple mutu. Et pere ba baza utambula omoni ba moteka ko tunangai. Te papa omoni esalinga pasi likamboni. Pona ne? Na tamboli mutu. Tozaka na chimiste moko komone si atula. Chimique? Chimiste. Ouais. Alors, chimiste wana apesi biso produit na. Mais quand on pesa ngana, yebite so ita ngai. Bon, non, parce que nous tourni. Ça à droite. Courement. Esquisse. Explique direct. So que comme gendarmerie là, mon zone. Hein? Ah, so que baro ki bona sima. Bon, au moins problème ezali awa. Ezali boy. Chimiste wana apesi nga ba produit na ye. Na bandi komela. Na ba client na ngai, donc ça ne va pas. Constipation ndenge nazali awa 2 mois yango. Ah, mais naza na problème. Siko na lingi na funda yi. Akomi ko kimanga pa. Mais la pétrole? Non. Pétrole. Oh. Non, wana pétrole. Oh, tina muto amela pétrole. Ko funda ye. Na linga funda yi parce que ba luke partout. Pour l'état tout mon yo bien prisé. Donc na lingi ce ko zonga akino zonga soki ba cour na yi azongela ba cour na yi. So pe ndenge ni ayebe loko mo. Ça va comme tengana na makamsusu hein. Ya. Ça va. Ah, et puis on se simanga bo ndenge ko lagisa yo tala. Moni zirawana. Ok. Tala boyi, sala boyi. Droite. Ok ka boyi. Baloki. Hein, malamoko. Comme na gendarmerie. Ça va mais. Bon, ça va vieux. Papa na tele maka banana yo za ko tele misango za ko kipenga te. Lobelenga na likamanda kuti. Hein? Oh, na lembi 4 mois mo bimela pesi mbongo ndako ezali te na ekende ke na zongaka. Te, lelo ngala ko kende te. Mamuanyi ezaji makambo ya nkanda to mamuanyi. Hein? Zala calme, ezaji mustala na ngai, zala calme. Na zala calme, ndako na moni te na zala calme. Eh? Oh, mena yebisaki yo kaka luhango ndako oyo tozaji nango na mbujimai. Ha! Ngam tunazovana na kisasa, yo ko kozolanga ndako na mbujimai. Okopesa ngambongo na kufuta vya na kufuta na mbujimai. Te wane zaji probleme kotala ngai muntu na kufuta teke. Na kokende mbujimai te papa ngana kozwa na linginda kwa na kisasa. Na pesi mbongo na kisasa na kuvana na kisasa. Toka na mala mbujimai. Olobi posilisi. Bongo mbujimai zaji jikambo mamuanyi ngai na kufuta teke. Ngai moko na kukende kuna na kuarrange makambo wane zaji probleme. Na lingite papa lelo kopesa ngai ndako. Lelo ndako na kokende te sonda kwezate. Mamuanyi zaji makambo ya kuyukana, ha? Jikambo ezaji to ndako ukuzua zala calme. Soki ndako ezate mbongo nanga. Zongisela mbongo nanga. Zongisela mbongo nanga. Nako lukanda ko msusu. Okolo banga ke vana mbujimai sala makepai wapi. Mbongo nanga soko ezate papa ko zwanga babe. Mamuanyi bongo. Na ebisu yo ko zwanga babe le mbongo nanga. Bongo na maluku. Ukukuta kuna to. Maluku ujingito. Tango na yaki na ebisa ko maluku. Tango na yaki pesa mbongo. Werisa nganda ko za maluku. Ha? Wana ka comme ça tikela biso quand même temps. Comme ça mwambui yopi yango naza kuluba po makambo wana ya mahangu makambo ya bandaku etali mwambui comme ça mwambui soki ayi ikanga isuki sawana na yebi sikobo yokana ki yango mwambui ya yete po loko ebeke ngana zo kutama po na mbongo te abombani akimi nayo na mwambui lelo
le mambu ya mbuya mbote na bino mwana mboka nzambi naza kuluka batu mibale batindi ngai awa nani citoyen mutombo alias des moutons pagero ezaji ngai eza yo malamu epuis na mama oyo mwambuyi awa aye te papa azala kaka aye te azaji associé na ngai associé na yo ezali malamu epuis tala likambo nga na ye awa boye tata de mouton ezali boye nzambi bino moza koteka lopango epai ya motu te na monsieur adi boyebi yango te makambo wana tusi isidi tozali na likambo na ye tozali likambo te tatuwani malamu ezali malamu yango na bakonzi batindi ngai te moya kozwa bino mama wana aza na sianse mpo ye moza te alo mokende na yo te kuna na biro na biso mokende kolakisa mikanda oyo bino lutekeli lupango wana mpo mesi adi toza na ye kuna aza na kati na kaso mwana mbuko wanyi makambo ya luango wana ya tatuaji tusidi shi tuzaji na ipai na bino isidi mipai na biso ezali uza kolanda ngai te na lobi tuza kokende na yo sika sikoyo ale tambula tukende kanga bilu na yo tukende papa okangi ete chance papa nga mpe nafundi ye mbala moko ezali malamu boye mama yango napesalobi tala tukende sanza mine yango napesa kuyukana ndenge tuyukanaki leka mwana mbuka zakuluba mwana papa nafundi ye mbala moko ngai mpe mbongo na ngai lelo akeno bimisango voilà double flaction ale mama na ndenge tuzokende tambula tukende boye tusi tuyukani mwana mbuka wanyi tokeye tambula tukende kuiba usoka oyo kusala saka mwana mbuka na mukumanda nzambe naza koyebisa yo tokei kuna ndenge opesiki mokanda mpo tozwa commissionnaire oyo mama me soki nazalaki mobali te me oyoki kenga nakufi atomboki atumba me nga moye na yawa suka ta yeyo oza kotala ngai tatupagero yeyo natumbukaki to nga mokopesa yo to du jour tana kusepulema vanda na se Kuma mokumana nakalisi na suki wana epe nabosani koyebisa yo ntango nga moke kokanga ye mokuti na mama moko boye suki mama roringa au nani boye ye molobi mpe ye momelaki ye mbongo na ye tata oyo nini commissionnaire oyo mokotisaye boye mokumanda mwana mbuko wani ngai namelaki na boucle kanga munoko na yo tala leka paibo boye toki za kosa na kolela lukuta mpona yokela yo mawa c'est ça kombo na yo penza ezali nani kombo na ngai tatu pagero shamboyi de mouton falang alias muchi wa dollar chiri budi buntum mianda mais pourquoi un mot kilométrique comme ça mon ventre de pesa ngai kombo moko mwana mbuko wanyo jumwana etu nani mwana etu na bureau tezaji kombo na ngai tozali mboka moko meki mwana etu ezali awa te ozali ala na kosamba il faut samba ndenge lokani oyoki mwana etu nani yo ozali commissionnaire yo wana zaji commissionnaire de haut niveau du premier degré l'agence nini agence qui cherche trouve hein oyo baluki bazwi bino bozali na maseki na bakombo ya baagence na bino commissionnaire de haut niveau du premier degré du monde entier yo ozali commissionnaire yo moko ou bien bozali ebele batangeli nga kombo ya mamu awa azali wapi mamu wana azaji associé na ngai azali associé na yo commissionnaire ezaji ngai ezali yo mamu wana azaji associé na ngai oyebi papa oyo babengi mokomanda mama wana ta mama ngoyeyo mama roringa moza kutumbuka vous s'il vous plaît maman le respect maman voilà merci ça va merci boye mokomanda tala makambo na yo nsima boye mokomanda oyebi papa oyo babengi kombo adi mwana mbuko wanyi tatu wana nayebi ye to oyebi ye te to oyebi adi te nayebi ye to tato oyo ayaki kosomba lopango epa na bino yo na mama mamu oyo babengi mamu oyebi ye te
bantu oyo bayaka kosomba mahango epai na biso bazalaki ebele me mama oyo avandi pembeni na yo oyebi ye bon chef de poste mama okolimisaka moke napesa yo explication mpo na bandi papa agent alobi nyonso tu te tata oyo ngai 4 mois yango oyo mpo napesa mbongo na ngai po azwelanga ndako na ndako na mbongo mama aza koloba na ngai ke ndako ezali na mbujimai omoni opi ngai napesi mbongo na kisasa mpo nakende kovanda na ndako na mbujimai ngai moko nakofuta tike ya avion nakende na mbujimai tanga moloko na yo mama vanda tokotala makambo na yo nsima chef de poste mokumanda kotisela ngai papa wana kombo adi papa adi boye mokumanda kotisela ngai nayebisaki yo ndako mosusu ezalaki na kananga ndako mosusu ezalaki na ngoma angula ndakokuna nasila ngai agent te kombo na ngai ezali agent te nozosimanga bolpwane naza moyebi te kanga ya kovanda na kiti te lekisa ye kuna oza kofinga ngai agent mama oyo mama shako azali wana chef ye mozawa ye mpe ayingela awa boye mokomanda sala lombango nokimisila papa omoni esika ngo olukaki yango oyo bino bosakanaka na leta naza mpe motu kanga monoko na yo mwana mboko wani ndako bandako ezalaki ebele mamu oyo nayebi te mama nakanisi ozali na buku na yo ya lopango nakanisi ozali na buku na yo ya lopango mokomanda olimbisa nake kobengana nda bengana bato wana bazali kotia makele libanda bato bazali kosamba awa makele eza libanda benganaka sergent kaka makambo wana makelele boya nini alobi kanga monoko na yo napesi yo parole te awa ezali na leta soki napesi yo parole tu as un mot à dire si je ne dis rien allez tu te tais yo mwana mboko mama apesa ngai buku na yo ya lopango mama yango oyo mama Chako c'est ça Chako diala na hendo namoni yango très bien et papa yo pesa ngai mikanda na yo papa adi talanga na miso okobanga na yo obanga te bobetinga déjà na beti yo ozali na maboko ya leta na mbongo na ngai nasombi lopango na ngai na mbongo na yo nasombi lopango na ngai naza acte de vente eza bamosi na ngai sara eza pa mwasi na bayokanga na kati ya chantier naosala mosala na ngai lopango na ngai bon esili papa mokanani bopesaki ezalaki buku na lopango bia nini nani apercevaki mbongo wana yangani mona mbongo ya ndako oye papa adi asombaki ezalaki bisu me ngai nazalaki commissionnaire ezalaki bisu banani ngai nazalaki commissionnaire mwana mboko wani me tosalaka na mamu moko mwambu yazalaki asocie na ngai azali wapi sikoyo nayebi esika azalaki to mwana mboko azalaki to oyebi esika azali te yo nde moto okokata baproblème oyo nalobi na yo soki bapapier exact ezali te wana tokoyeba place nini tokosuka ngai na yo mpo bozali baescro oyoki naza escro te nasomaki mbongo na ngai nasombi naza escro te ozali na mokanda moko te ozali recele oza na tala mokanda moko te document oyo okoki kopresente awa osi omoni moto bakangi ye aye na bureau ya leta mwasi na ngai azali boye mwasi na ngai akendeki boye mama ye alakisi buku na ye ya lopango yango oyo emonani na miso ya bato nyonso yo koloba na ngai mama azali kuna na ndako azali wapi ça ne me regarde pas il faut kozala na preuve tangible oyo olakisaka buku na ngai yango oyo mokanda bapesaki ngai ya lopango yango oyo boye na boye tosinyaki bapapie boye na boye makambo nyonso olobi na ngai wana ezali ya lokuta oyoki likambo oyo ya solo ezali wana te ozokanga mama okokolimisa napesa mwa liloba moko mais yo tusi toyokani wana moko tusi toyokanga mamu oyo ndako ezalaki na mbushimai nakananga na ngoma atingi to mamu wani kanga monoko na yo ozali koyokanga mama aloba mama ezali boye bango basala bango na mama wana omoni mama ngo azali po
mbongo nanga peta na pesa so na ye kotuna ye mbongo alobaka kaka nazela mombu ina na ye te bayokani mama wana akimi nde kokima po bale mbongo bato ebele yango mama wana abungi bango bakaseki bakokanga bango te ta makambo osala loko ebosani ale tuji mbongo to nayebisaki yo ndako ezaci na ngombe oui olobi na ngombe kuna bantu baza kokima nalukele yo na ata na maluku ojingi to papa ozali wana ozali mokangemi ata obandi kolela mai na miso etangi katini mobima na koyokela yo mawa te ok moninga na yo sikoyo azali wapi akimi te azaci keleke pare akimi te mpo soki natindi sikoyo natindaki ayebaki ke bozali bakangemi yango nakimi mama namoni eloko nini nakoki kosala lisusu te chef de poste telema papa telema ozali kokende na kasho sikoyo mpo okende kopema nano moke tokotala makambo na yo nsima chef de poste mokumanga bato basili libanda moto moko azali te eloko te moko ezali te kimia ezali problème moko ezali te eloko te namoni lokola moto oyo ifo alala na esika ya molunge kuna na basolo wana ekosala malamu mpenza na nzoto mwana moko wana yebi cikambo to ezali mwambuyi ezali maito ezali maito ezali mwambuyi amamwani amamwani ezali maito ubumito ezali mwambuyi mwana moko wani ezali maito na yebi cikambo to bima uzamugana toto eto du jour uzainga toto tamu ezazina ito ezazina namu abesana lilo ya to du jour mamo nanga tangele pe article te allez zonga obanda oyoka mosala nini ozali kosala traitement ya médical kuzwa wawa eza dispensaire te pas comme ça monsieur l'agent c'est pas comme ça tout le monde a dit nako papa mopoli mokomanda oyo azalaka moto te oyo oza komona oyo omoni ndenge apesi bino leson okiango yo bando ovandi wana nanu namoni ata mwasi na yo te azali kuna azali na ndako azali wapi solution na sui te sikoyo yo olingi nini yo papa adi mama ngai azwi lupango na mbongo na ngai nazwi mikanda mbongo na yo na badocument baacte de vente nyonso ozalaki mofuteli ou bien ozalaki nanu kovanda wapi yo lokolo ozalana ozalaki kovanda wapi boni bakesio leka boye te mais ezalaki mofuteli mofuteli ezalaki mofuteli mofuteli epa papa sa susi na mama bepeli epa na bango bamoni libala na ngai na mwasi na ngai babomi libala na yo na mwasi na yo babomi te bon sikoyo nini olobi ozali kovanda baza komaltraite famille na ngai komaltraite famille na yo na ndenge nini omoni nde baescroke yo komaltraite famille na yo na ndenge nini avant ya kosomba lopango papa il faut oza na makanisi yo tata mobimba boye j'espère kotanga okende kosomba lopango sans papier eloko moko te omoni yango normal tata monene lokola yo ozali mpe na bana oza na baconseiller te frère mwasi asombi lopango na ye atongi mo esika na ye yo kamati lopango wana okei kosomba ngo na baescro okomisi yango ya yo escro te mama mwana ndako na ye oyo azali grande sere ya mwambuyi moi mama oyo azali mama moko très kangemi vanda mais atoyi okusile makambo te problème moko ezali Monsieur l'agent, commandant,
silence. Au secours! C'est pour Oscuro ezali awa te mokonzi abangaka te soko olingi kotirenga Excuse, maman. ezali tentative de meurtre Espion. oya kobomena biro ya mokonzi adi obima na lupango te esalamaka te papa mama infraction na ye pa mama merci pe mama commanda infraction okutala ngai Mama, tika. Chef au secours. Tika, papa. Botola yana no mondoki na ewa. Azali skive. Oh, là, M30. M30. Botola. M30. Papa. Tika na yo, tatala bana likona boy. M30. Tentative de meurtre. Mais chef M30 olubini na M50 ou na bengo au secours. Papa, olingi na benga basoda. Mama commanda atika ka. Na benga basoda. Furis. Bakome furis. Ouais. Furis nini wa? Na benga basoda bakanga bino sikol. Chef. Ramène beaucoup pour bonne école. C'est comme ça, mais c'est l'argent. Papa. Nakuzuwe na yesikasika oyo. Sefu Simba. Action. Amukulakisa yesu koyo. Action ndenge zali. Commandant. Vous avez la science. Papa. Oyo ezali likambo ya somo. Bana na bandi mosala oyo, en tout cas na kamoni. Bozali bakanga. Bozali bamisu ndenge moko bozali koya kotourne filme na biro ya mokonzi. Miso bo. Awa te. Bozali bakanga. Tobalele le de l'indépendance. C'est la paix. Natanga le porte. Tamba misu na bango. Chef de poste. Limisa libanda. Chama kona kasho. Nasi na zumi tiru. Amula. Soki yo melaki le ville ni pour mon film mamoye. Ukukonda kuna. Tamula tukende. Yole. Papa, ni mama na yo. Isu na arme mama. Zalite mama. Blemi tindo. Ayi tamula tukende. Libanda. Voilà qu'on tient désordre. Pendant qu'on travaille, on retient désordre inutile. Vraiment. Makama le port, on a dit le boke en habitat. Ah, ouais. Oh, makama moni lelo. Makama ezali à wate, etali habitat, ezali à wate. Tout ça c'est toi. Eh, chut. Comment on a Maman, n'a moni problème na yo. Au katamolobi, hein. Moni. Makambo le kiminya. Opesi nga pe komo na yo te, hein. Komo na ngai Lili Lolinga. Lili Lolinga. Lolinga. Bon, namoni ole kalobi, hein. Na si ça n'a pas problème oyo. Pas moto pa okende tazali mokangami. Ya solo mama aussi c'est ngali kamo po pasi. Ngapi na problème sikona sofa na libana mbongo na ndako sasa. Il faut pesa nganda kuna ke. Waza kutela ngambongo na ke lukanda ko famu. Na kozwa solution na mama. Na banje yo kingane la lobia wa mbongo na ngai tonda. No, ule kalobi na agence. Na koya na bureau makambo se komi na bureau to kosisa ngwa lobi na bureau. Ozali mokangemi. Vous êtes des escrocs. Article 98 Code pénal livre 2 Moutoko Kangabino. Article un escroc est un individu qui vole son prochain sans employer la violence mais la ruse et la tromperie. Il use de faux papiers, d'une fausse identité. Au moins article wana ezali bino. Ba papier ya lokuta makamoko ezanga tina. Bozali bakangemi. Article wana du livre Code pénal du livre 2 et kangi bino. Ozali mokangemi. Ozolo kanga? Nazaji individu mais nazaji esokroto. Chef de poste, kamata
moto okende na ye. Chef de poste. Chef. Loki. Mwana mwana, kana yebi chikambuto. Uyebi. Ezaji mwana, ezaji ngai cho mwana mwana. Na mitindo sibi kui. Moi, za vous équiter. Kamata ye kende na ye kuna. C'est un escroc. Mwana mwana, ezaji ngai cho, ezaji mwana. Ah oui, c'est le bureau de change de tête. Toi, bureau de ton du jour. Toi, ezaji te mwana mwana. Et toi, Picasso. Kana yebi chikambuto. Ezaji ton du jour. Mawani, ezaji ngai cho, ezaji mwana mwana. Baestro bakoma ebele na boko oyo bazoluka mwa moyen ya kovivre mais ezosimba kaka te biso toza na bango makasi tozosere bango tout le temps. Mama sikoyo mpo na problème wana omoni ndenge nini? oyebi namoni na ndenge na ngai na motema boboto ya ngai nayi komonisa epasi te nazomona lokola ndeko na nga mobali na ndenge baescroke nayokeli na mawa so nalandi bilobaloba na ye me nakosala epe mabe. yosalanga mabe mama, yosalanga mabe. Oh la boucle. Na mbongo na ngai. Kanga monoko na yo. Dale mbongo wana te. Ata babeti ndenge nini nazolemba. Dale mbongo wana te. Ngombe. Namoni mama. Bolimisa ye. Ngai na musala ya saleli ngai. Atoka asali musala ye. Ndako ekomi ti etre muke batia na ba chevron, batia ba tolo. Oui. Asali musala munene ngai zaki kaka nasalaki fondation ya pamba. Mais ye asali musala na motema na nga mawa. Musala saleke ipamba po azali reseller. Te mama. Azana ba document ta moko te. Mawa mingi. Nazongisela kata mbongo ndamu ti asalela ngai ba dépense nyonso asalaki nazongisela ye mbongo na ye. Mama ya. Mais ndako oyo so atekaki awana etali ngai te. Oyo dépense asalela kata ya lopango na ngai na kozongisa. Oyo nde bakenda kopesa mbongo epa ba commissionnaire wana na kokite mama. Mama nayoki yo ambala liboso. Nayoka mama motema malamu boye. Kasi ye azali bokangemi lokola zama nazali reseller. Oh! Kanga monoko na yo. Na mbongo na tumi lupa. Ozokamo. Oh! Mama mbongo wana kopesa na maboko na yete. Boye mama. Bon, chaque fois banoya kotika ngoyo kotika na bureau na biso. Ye lokola azali mokangemi akotika na kakawa. Ngana moni mama. Otala problème na ye après. Maman pardon, vous excusez nga. Avec beaucoup de respect. Nalingi na suwa na ye muke apesa ngata mwa devis asalaki mwa ba dépense wana comme ça toyokana na ndenge na kofuta kai. Mais maman na okotike boke na ndenge wana te ata yo mokazala maboko ya leta. Natika ye boke na ye ka boya azali mokangeme koki kokima. Toyoka na mama, toyoka na problème. Te ato lobi na chef de poste totelemi na ye kaka na tala libanda wana. Problème ezali te mais il faut tika caution kuna la alela boye za mama wami. Wana ezali problème na biso te mama biso to kata te makam. Ezala leli ezala katine tondi na maya miso problème na biso ezali te. Bon maman nakanisi to filisi wana mère to féliciter pour bana koya tika mbongo wana. Mama no pesa ata moi. Soki bolingi bo bimana ye moke bo solo na ye. Bozala agent moko pona kotika yake ndenge wana. Po agent pa koya pe na kopesa yo akopesa na compte rendu na ba dépense nyonso ya kosala. C'est vrai maman. Bokene malamu mais oyo azali mokangemi. Mais maman, tesi te yo nani? Boyoka na nani? Atoleliti kolonini papa nga na koyekelo mama te nazali mokonzi. Bon bokene banda nakanisi ye azali mokangemi. Na pesi yo permission wana. Wana motema na yo pe malamu. Na chef de poste atika biso na. Chef de poste! Chef de poste! Mungumanda! Naï! Accompagner maman oyo na moto kotika ye un instant te. Po azali mokangemi akosala ayumbi yo. Akei libela. Azwi tiki akei soki wapi na ye. Isika ngo muzali. Na ye pembe. Pembe mama. Kubanga iluku mukute nga muzali wana. Tema. Tika papa. Mais c'est pas comme ça. Tala ngai kumbu na ngai azante. Mama okele malamu. Tala tukende. Papa yo kumbu na ngai azante. Mama ata yo moko. Mama c'est la leta. Mongala oki ko intervenir. Les gars tuna. Uya bien ngai yanzo. Pas problème
ba escroc en tout cas. Tout le temps c'est ça. Oh maman ya bosani beaucoup na yala lopango. Akoya kozongo pour repasser des sous de temps. Omoni nde nabengi yo awa po opesangaka devi wana nazongiselo ata mwa ndama mbongo nayokeli yo mawa mingi mais yo mobali vraiment oyo otanga boye bazoescroke yo na bacommissionnaire mpe ondimi boloba kaka bapesi yo acte de vente. Maman, comprendre problème na azalaki nango namoni pasi epai ya papa sans souci na mama bipende mais non baprésente nga occasion ya ndako nasombi ekozanga ba problème epuis nasali mosala na bisi bambongo ebele lelo otalanga sikoyo nakoma onyoka maboye na mbongo na ngai moko nakoma onyoka maboye mpo na sans souci na bipende comme ça. Ah kofutela eza pasi kofutela eza pasi mingi ngai oyebi balopango eyela ya dodoma wana ata ya ngaba wana sombe yango kaka mpona kofutela bapropriété mindondo makambo mabe mingi yango nasali tu nasombi lopango wana papa pesanga kaka devi na yo osalaki wana à peu près combien ya banouveau zayo obebisaki. mama na botema boboto na yo nasepeli yango mingi mais ndako wana kuta wana ezalaki na même pas fondation te nasala déjà fondation mabanga nasala tiaki mais yo moto oye kotombola yango na niveau wana nakotika boye te wana eza so nasalisi yo te wana eza motema mabe nasi nasombi 100 sac ya ciment bakambi ya zelo écoutez nga au moins $1500 soki na calcule mbongo susu na bebisi ata yo moko mama mbongo kende kaka pamba boye ata yo moko ndenge olobi kaka wana lokwa olobi $1500 mama nasombi 100 sac ya ciment zelo nafuta bamaçon en tout cas au moins $1500 na pesi papa nakosalisa yo naza ingrate te nakosalisa yo na malopesa ata $50 mbote mama boni mama mwasi na ngai ye olembe namoni mpe mama mama natamboli mingi nakomi kuna na gendarmerie kuna nde balakisangaki bozalia te problème te nasi nalimisi mobali na yo. Merci mama, merci. Nzamba pambola yo mingi, merci mama. Nayebe ndenge nakosala lisusu te natikali kaka ngai moko kuna na mwana na ndako papa nde moto koyebisa ngai kobima nazobima nakutani su na mama wana mokolo pango donc aswanisinga mabe na nzela. En tout cas merci mama, nzamba pambola yo vraiment. Mama ozomona pasi osala nga mama mokolo pango mama bibento vraiment problème eza te. Papa, il y a maman vert, quoi. On me l'a dit. En tout cas, maman comprend de gaz qui faut sauter. Papa, on est commissionnaire na maman na ba. Ma belle na zo pesa mobana yo parce que yem tatanga bo. Ya koko yebate, aba pesa acte de vente seulement, ils vont aller ba en tout cas maman, confiance ka kate. Bayena tiluba milai kape na monika lokwa baza bandeko na ngai bakosala nga mabete omoni napesa ka confiance po bazaki bimora mboka na ngai tia masanga kutu mama tia. Merci mama. Mama eza faute na biso te. Papa sans souci le passe nazomona boye excusez nga mama so nazolela fanda na yo fanda ozolela nini fanda na yo nazomona pasi ya bana na ngai falo na bukani mama bipendo azokosepelake mwana na ngai ya bukani mama bipendo yango ni nani iye mama mokolo pango alobi chance kutu lokola mwana bukani mpo soki ezalaka etapa nzete na ye nde bukanaka me tozwimaka mama sakutala nga mitindo chef mokumanda apesaki ngai lere na ngai mpo muzunga me nga moza kutala bino boza komela me bino bokutala mpe ngai te. Papa, je t'ai bien mort kuna te. Je skol moko malili kuna. Ça va na kumela yango suki mu musala esili mais siku na tangu ya musala na kumela. Mais utala ye. Ngana ke merci maman. Mais yo na yebisi yo. Sila. Papa, onyoko linga pe mingi papa. Obeti nga pe mingi papa. Sila na zakuya. Adi fois na olikambo zo aka moto zo nzete te. Sara, aniteswa, anipika grave. Acha tuisha pika. En tout cas, maman, ça me mingi.
Ah, po boza mingi te vraiment na Kinshasa lelo mutu ko comprendre na likambo wana. Mama Sako, biso pa na biso bena na armée za bien mitindo. Soki na yuki asali, soki na yuki te na kusa. Mais tata mais papa la sisi na komela te. Hein? Ukumela ngosima na kusa. Mais papa la sisi na ukumanda mukutumbuka. Mais là tamba vinokino kite papa. Tambula to mama tambula. Sarah, parce que malembe kasiki. Wapi Sarah wapi? Ala bika kuna, banda kuna. Uli zali desert, desert wapi?